Très chers amis de Internet, Congo Cool TV, bonsoir, bonjour. Partout vos amis, hein, babi partout vos amis. Donc, dans les cas kala, dans les cas vraiment kala, hein, babi les sous dans les kisus, aïe aïe aïe, makamongo est sous ma bé makasi. Et merci Nanzambe o asali kengana bino to mona sous mokolo ya lelo, hein, tara les 5 juillet to monani. Mais là on est ça que to mona jour à lelo. Tout le monde a soirée à l'élo. Hein? Et ça a l'élo comme on ressentit biso. Et dans l'ingate que l'élo quoi na et ça m'aura ouvert boy. Tu as ouvert boy te. Donc essayer une photo cachée en haut d'abord. Bon mon en haut après. Donc après qu'on remercie Nzambe na likolo o asalinga na yo tout le monde na. Là directement na qui na partenaire au basala ke chaîne Congo Cool TV et ça toujours en forme. Chaîne Congo Cool TV, hein? Et si maman makasi dans des biga Congo Cool. Il y aura bien comment Congo Cool. Dans les Congo ennemi mais Congo Cool TV. Et là directement dans mon partenaire numéro 1, hein, babi DG numéro 1. C'est papi d'Etienne Fumunsaku Fumumpa. Aïe aïe aïe. Papa ya bane belé. Hein, babi papa o asala ke ba na ba toujours na esengo. Ba na ba toujours dans sai. Hein? Babi partenaire numéro 1, Fumunsa Fumumpa. Autrement dit Ricardo. Babi yene makambo. Merci papa na so sala pona ba na oya Congo Kouti va toujours en forme. Et deuxième partenaire sont Nathalie gauche, Nathalie droite. Aïe aïe aïe. Na okanga mute. La grande dame Mimi Matondo depuis Londres. Babi moi Sinzambe et moi ça sala ke Arnold Bikouma 520 giga autrement dit tata mapasa. Ah ça toujours en forme. Et bah Jean Nyon sur Congo Kouti va toujours en forme mais babi grâce à partenaire la grande dame Mimi Matondo babi moi ça pembe hein sur la télé sous la droite aïe na moi directement la belle Laure Moufengi depuis Canada et ya dans Laure Moufengi depuis Canada babi moi c'est chocolat otalika Nescafé otalina moi c'est Kumisi Nzambe babi motikanga na l'aise il y a remercier ba partenaire na biso ya Congo Cool TV au basala que chaîne est toujours en forme. Ah mais pourquoi pas na maman hein babi maman Pierrette Laza depuis Allemagne. Babi maman ya bane belé. Hein babi motema ya papa Sami Laza. Babi partenaire sous ya Congo Cool TV maman Tété Botamba depuis Hollande. Babi binonde bosala ke chaîne Congo Cool TV et Vimba Beni Kilonga hein babi moi ça pembe moi ça taille moi ça gentil abengara de moi bomo na kaka to aka na katia et toi libanda ya résidence kaka moko ya papa Pierre alors elo ne sali ke lelo to sangana na katia résidence ya papa Pierre ngana bino to ebité est-ce que la grande dame Matondo a évité? Est-ce que Fumunsaku Fumumpa a évité? Mais na évité est-ce que maman Pierrette Laza a évité le sanksi biso awa a évité? Na évité so a évité. Est-ce que papa Sami Laza a évité? Andimité vraiment. Spécial soirée d'anniversaire de papa Pierre Babi Makambu. Koko ça 77 ans et a blague hein. Mais avant de ça continuité, bon on a nous interview à papa Pierre Yemoko et l'on a lobby pona. Ah, il y a Pierre de Famon Nangaye. Il y a Pierre de Famon Nangaye Yunae. Nayo Pierre Massalanga. Ils sont à 1940 quelque. Non, il y en a ticket non. Hein? À l'époque, il y a Tex Africa. Là, on compte à la bureau, la personne sur la salutation. Et puis, il y a 20 ans de choses à dire dans la Moutouka. Voilà ma solo bête là. Wabi to ke bomba. To ke bomba, il ma camarade là. Eh bien. Ah ben,
fierté. Oh. Vraiment bien baba kosi elo ni malelo oyo on présenter biso le mko alelo oui bika ngana ko lo baka mingi pe yali habitude ngate ezali mon anniversaire c'est l'anniversaire anniversaire yangai na botama de 5 juillet 1945 vraiment na ko kisi ko 77 ans wow ngo bana basalinga surprise za surprise parce que na satanda qui na makambo yote mais na za bana ne ba za ko honorenga na sepeli mingi na neseli alors nino lo bana moi no moko mama Pierrette oui oza na libana mboka moi maloba kitoko lo bane pona par rapport ya image atala merci kaka na ayebinga na lo baka mingi te que papa ne a lo baka mingi te lo baka na mukuse na pesi merci beaucoup merci surprise nzamba pambola ye ina kokisaki ngana kanisaki na eko na sala ngona soki na kokisi na 80 ans mais asali yango na zana déjà na 77 ans vraiment na sepeli kaka na sepeli poske asali yango bien avant likambote ye muto kanisaki yango na sepeli kaka. Merci papa. Oui. Toujours de la deuxième volume. Likambote. OK. Nazali. OK. Chers amis d'internet, babone na biso nyonso ya Congo Cool TV. Tu sais bien que ba surprise eza belé. Maman Pierrette Laza, abi motema ya papa Sami Laza donc tu sais bien ba surprise eza belé kwa neto loba kaka. Donc nazanga mon côté nazana maman Zali maman ameka un peu côté témoigner muke par rapport ya événement ya lelo babi lelo za spécial anniversaire. Ya papa na biso Pierre. Donc abi yende makambo donc yoka to kana maman loba moi muke par rapport ya témoignage à papa na ba âge a commis nango ba surprise ba salelier. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé za bien na komona Yesu atala za ko bela mais lokwa to komi na moko ya lelo pona papa na biso papa Pierre te malade faut stila faut ekende mosika maman siko na mitso za boye batunyo sa poto bazolanda yo poto mbezolanda yo donc moi témoignage muke à papa Pierre. Bon devant papa Pierre naza moko kati choral place mosina na église mosina ya mama Mbezi o moye to yebi malamu to sambelaka na bango to sambelaka na mama Mbezi elongo yango biso pe to ye poto sepela na biso elongo to sepela biso nyonso pona tina papa Pierre na mibu ya komi nango ebele babotama na bango papa balongi te kaso kotala papa Pierre akomi pona tina lelo oyo tala ba problème ndenge na ndenge kasi ye ayikisama mpiko yango lelo oyo vraiment
tozana esengo munene nga mama sita nazotatola mpona komba papa Pierre papa moko malamu papa moko boboto papa moko bolingo yango pa na sengi en tout cas ya mwana ya mukeka na sengi ya mingi peut-être oko poto na nga motuna oui mutuna ezali otuna poto ole matenga na tozaka awa tina lifobo babone na biso ya Congo Cool TV na bike partout dans le monde entier ba Hollanda yo mama obiki okokisa 77 ans eza blague te papa epele eza ngolu pe mawanzambe po koma na mobu oyo ya komi wana eza ngolu papa ebele bazolonga te koleka bana biso to boti biso onu nga masina telenia ebele to boti bakoko bazolonga te à l'âge de 15 ans muta ajotika mokili 12 ans ajotika c'est parce que mabele ki koleka mais te côté la papa akoli na tango ya lelo te akoli na tango akasavubu tina lelo azokoba yango penza eza ngolu pe mawanzambe en tout cas eza penza lite ya munene pona baboti o tozoye bakotika bana libanda ya ndaku to libanda ya lopangu ya kozanga kotosa baboti ya kozanga kotosa baboti bana toboti bana bakomi bakunu na bazo simba ba machette simba ba biloko moka mabe bibundeli parce que la papa Pierre a bokoli na bongo te bana na nyonso aboti belé mais bana ne nyonso baza aliment baza alima o bazo banga tina lelo bazo banga nzambe bazo salela nzambe yango conseil na kopesa na batata wana donc to yika mpiko to za na kolemba te c'est parce que moi na lali libanda na tikeka bongo te ba bomba ye sereye toli tolemba te koleka na nzela na nzambe za source ya vie amen yango tango nyonso eza ndakisa o Yesu Masiya tikela biso yango na kopesa conseil na bana batosa baboti soki ozotosa moboti mikolo ne kozala ebele na monasa moyo yango vraiment ndakisa oyo ya papa Pierre longo na bana pe ba mama et peut-être ya biso nyonso ya mukena sengi so qui peut question aller poser merci maman nabi que to continue bino to na mino na tina suka awa donc ndebo mona rabo to toujours na avenue Bouma numéro 77 babi na résidence kara moko ya papa Pierre et place babi papa Pierre afandaka et ce n'est pas hasard ya mona ke bato basangani belé boye hein donc fois beni babi les caméramans les plus suspects babi talarara donc dans avenue Bouma hein babi bana poto bota na beto avenue Bouma babi pas ciné makamu nyonso evandi bien et là directement je salue hein babi babonné na biso ya Congo Cool TV ah mais pourquoi pas na ba hein ba o nyonso ba soutenir Congo Cool TV so talibe to mona maman l'homme fengi depuis Canada hein babi to aura toujours na ambiance bon excusez biso pour na direct parce que tu as un problème à connexion babi Congo masungo leke belé mingi. C'est pour ça que connexion est à moi passi, connexion moi passi. Donc on est ensemble. C'est tout à fait normal au monde qui doit battre les canabango, donc c'est tout à fait normal. Donc connexion moi passi mais nabi que après événement besoin image bien. Oh et ça dit que papa Pierre a sangisa biso ensemble. Donc frère ben mega ben peu ko balusa moi caméra mon année ba maman balati uniforme. Babi toujours na cadre ya fête anniversaire. Elle a fait anniversaire. Là directement j'ai salué la grande dame Mimi Matondo, babi moi Sinzambe, moi sa taille, hein, la grande dame Mimi Matondo depuis Londres. Hein. Ah, donc babi on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et babo na biso na sinele bino ke ceux qui osent na posa anniversaire na yo, mariage na yo, day. Donc nyonso eleka na espace na biso ya Congo Cool TV. Benga biso ka ba numéro eza affiché na bande d'écran. Et surtout, ce que bengi oza de cité, to l'exang même so into l'exang na Kinshasa a passe nazali, hein to bota lango na libana mboka, c'est facile. Donc on a déjà da interview le besoin de Salaki par rapport il y a témoignage malamu tant que mutaza vivant. Ba témoigner par rapport que non papa Pierre aza mutu malamu, aboko libane malamu, bana bakoli malamu, hein? Et le bana la grande dame dans Tete Botambabi que ce qui moi no bokoli malamu, moi na wana azong c'est le fruit ya malamu. Donc c'est ça. On a mis to continuer à suivre. Check.
Mbote na abonné tout ya Congo Cool TV. Toza juste ka pour la manifestation ya papa Pierre. To sepela elongo na papa. Toza juste na ba maman. Maman ba ebi o ba lo pour na papa Pierre asala pour la bango. Maman ko telema tout dans moi interview moké. Bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir maman. Na moi bino boye belé ba maman botonda ni boye. Na posa toye ba ni neleka a. Bon, merci pour le repos sanga motuna. Likambo ezo leka awa toza na fête ya anniversaire lelo ya papa Pierre Matantu. Yango na pokwa oyo toye poto sepela elongo na anniversaire ya papa. OK. Maman abi ayepona sepela anniversaire ya papa. Maman excusez pardon limisanga kombo nani? Kombo na ngai mama Madelo. Bongo na pokwa oyo toye poto sepela fête ya mobile na biso papa Pierre akoksi 77 ans. Yango ana toye ko sepela na ye longo toye ko kabola esengo po nzambe auti ko batela ye ko banda botama ezana mingi oyo bazalaka na ye ba génération na ye misusu bazana bomoi te. Soki lelo papa azana bomoi o azopesa ye vie o apesi ye makasi lelo azali ko tambola. Yango wana tozosongisa nzambe merci na bolingo monene oya bateli papa akokisi ye na age oyo. Soki totali ba papa mingi bakufi, ba papa mingi bakufi ba AVC kasi papa soko tali ye na santé aza bon état. OK, boki maman ninga lobby, na ebi ke bo landa direct. Bana Londres, bana France, ebi poto tomber pour na papa. Toza maman conseil ni no pesa pour na ebi oza maman. Siko to ino pesa pour na bande ko na biso ya mibal. To mo na ebele ba komi ba kulu non ebele. Donc ba osa misale pesa bino ba maman pasi. Ko bo maman na 9 mois bon eza facilité. Oboti mo na 9 mois lelo ko pesa we sengo pour biso sou passe. Conseil no pesa pour na bano alelo. Bon, conseil nazo pesa pour na bana na biso. Mama nyonso abotaka mwana na ye po azala kuluna te azala moyibi te azala voyou te. Esengo ya biso ba mama ezalaka tango na boti mwana na ngai na yebi ete ngai mama tango na boti na kolemba tango moko boye na okoma mobange. Po bana na biso nde bakozwa relève ya biso ba parents. Po soki ngai na lembi bango baza lokola babeki na biso biso nde siko toko yeka ma babeki wana toko tambola bango siko nde bakomi lokola makolo na biso po siko biso to lembi ki mobange na biso nde ezala ya kochola mate o tala mama ya voyou tala mama na kufaki po na mwana na ye asalaki boye ba mama mingi bakufi na ba tension batata mingi pe bakufi na ba tension po mwana ke asailika moko ya makasi moi papa bayebisi ye kaka na briske bo ba mort subite kasi ngela zotonda nzambe ke na kaya biso bana nzambe makambo wana ezate poto te ya bana biso malamu na nzela nzambe bazolanda nzela liloba pe maloba wana makambo wana moyesala manaka na biso ezate tozoyoka ngo na bana mususu kasi na bana na biso en tout cas nzambe azwa lokumu na o nyonso asaeli biso po esengo na biso ezali na kobota lokola toboti lelo yo esengo na biso ezabana. Merci beaucoup maman. Témoignage nous avons pour na papa Pierre. Bon témoignage nazana ngo pour na papa Pierre. Papa Pierre nzamba bateli akomisie na mukola lelo po ete bana na biso tobota o tobotaki lelo bamoni ke poto sepelisa papa na biso aza en vie. Bon yango na pesa témoignage ke papa Pierre abotaki aza na bana na ye yango wana basepelisi papa esengo ya biso nyonso ya kobota yango wana lelo papa ko kufa na ye azasu na pasi te po ete abotaki na ye tangu na ye ekoki akena ye na kimia nyonso. OK, boki témoignage ya maman o apesi po na papa Pierre. Lelo tozana ba maman. Maman ba sepela na papa. Na ebite na benga ye papa, na benga ye papa chéri, to na benga ye nani. Po ba chéri ba zingi feta ngo zata idée te. Maman Makaya Elisa bon. Nga na ye de côté.
Côté mususu na yepo na chorale, na yepo na libota, na nesengo noko na ngai po na anniversaire na ye. Abe yepo na noko na don esengo. Mwana kasi ayeko sepela noko na ye. Tebite to loba nini? Noko ngo bino ko ngabane ko beta ye na bo jeunesse le kwa elo mususu. Contrôle mo lisekite. Yazaki kanda makasi kutu sikoto koma tozo seka malaki po pusa na peneno seka. Okokate mesiko pena to koma ba camarade. Donc toza nesengo makasi ya koleka penza pona 77 eza ngolu moko onzamba kokisi pena ya sengo makasi. Yango moni donc toye chorale mobimba biso nyonso na libota tozo sepela makasi pona noko na biso vraiment. Et pas côté tokei papa ya chorale na biso pas toye noko na ngai. Donc sengo makasi ya koleka penza. Mais maman manzaka oye mbata mwanze mumoko na chorale bike noko asepela lango. Po sala noko bien pour les jours anniversaire na ye. Mwanze moko esala ye plaisir. Sengo toko mona kuna. Sengo toko mona kuna. Sengo sekoli kolo toko sepela poya libela. Ma vie les a koinda, les a dans l'habité journal les a goût wapi. Boki mais maman n'enga yembeli papa essaye déjà bien makasi. T'es pas maman kotoyo, maman toi kana vino. Mbote maman la ngai. Mbote maman na. Yebike awa. Tu pour na papa Pierre. Faut présenter maman nani, faut ça la bien. Ngai maman Makese Germaine. Nazali maman présidente na chorale na biso maman Kwama. Oyo biso te yeta ko sepelisa. Ko landisa lisusu aza mobali na biso. Papa Pierre wana donc pas chéri na biso penza. Wana vrai chéri ya biso wana toboti na yebana. Lelo lokola Nzambe apese mobio belé 77 eza petete maman. C'est pas facile. Totali na Bible. Nzamba alobi na biso mikolo na biso eza 70 ans. Yesa azu déjà batabisa 7 ans. Eza ebele. Yango to bondeli Nzambe abakisa lisusu koleka. Poto vivre ne longtemps po pose zana pour la mobali na biso. Wow, to danga juste na ba maman chorale. Babi wana za présidente na président na bango pardon, excusez. Wana za président na bango. Parce que maman c'est mon héros ça papa Pierre bien pour yemela. Faut déjà jouer en botama na ye alors. Nayembelaka mbotama elamu mbotama elamu mbotama elamu papa Pierre matantu. Papa Pierre va benyo papa chéri. Papa chéri. Pembe na ba chéri batondi. Ngai komo na mama Dikila Odette. Maman Dikila Odette so moni bino so boye awa. Boati ba uniforme Maman kuna le bike wana za président bino ya chorale. Mais pesa ma témoignage muke na kati ya paroisse. Bo vivandeni na papa Pierre. Papa Pierre azali neti mobile na biso. Po mama toyembaka na ye. Siko papa Pierre azali neti mobile na biso penza ya libala penza. Papa Pierre. Parce que papa Pierre va chéri belé bola kabola bino na ndeni. Na comprendre. Et tout le coup ya ba chéri mais bo kabola papa Pierre ndeni. Kabola ndambu akabola ndambu papa Pierre azali mobile so po mama Mbezi toyembaka na ye. Siko ye azali mobile ya mama Mbezi siko mama Mbezi lokola za muninga na biso ye pe azali ka mobile na biso. Titulaire à poste ne mama Mbezi bino to bazano ka ba jena ye kuna na sima. Merci beaucoup tozaka toujours elongo na ba maman ebi ke to fêter ensemble. Pour fêter ensemble, jamais besoin de si abonner na biso ya Congo Cool TV, jamais besoin de si tozana bino caméra to tambo na ye.
Musique, voilà. Ah, papa, on a fait ça pour le lancer la balle. On a fait l'anniversaire. Bon, c'est là, patientez. Yige la moto, yige la moto. C'est mon gars. Yo, t'es invité. Na comme na DJ na ba ba propose na ba ba boko te ngwa ma alors la raison on bien la balle
Mucho no pasé, pero